injali molile tchaka misokokosok timatoyite o de mes écoutes de larmes pomo teme pungisi absence amour no etangola Gaulois surtout, il y a monde entier, bonjour, bonsoir, gladiateur et mourir à bonne musique. Donc, tout est les longs, la thématique, na bisondenge to mesana otobengi hebdo. Donc, tout est pour nous discuter, na 2 points. Donc, point à Liboso, Ezali, on connaît le joueur et son jeu. Et deuxième point, Ezali, actualité sur Arena Adidas, il y a Ferregola et Tokusuka na point, Tokusuka ça n'a pas divers. Donc, on a hebdo ya lelo, ngai wabino, bibliothèque nabino, Mvuluzi yaba Mvuluzi, Ange gardien, il y a artiste Ferregola. Donc, tuzungi lelo, na formule na biso, tuzali kobenga ngo lelo hebdo, ou tukopesaka ba news, ba actualité, il y a monde musical, il y a monde musical na biso, bisika nyonso tout ba activité ezali, bisika nyonso tout ba info ezali. Tokoti lisusu lelo po te s'échanger na bino, to kabola makanisi et tout ça là ba projection na ba ongle oyo bato bakomaka te. Donc nazongeli mpona korapele na bino que bibliothèque na bino azali tokutani te na mikolo oyo et parce que bato mingi bali branché na Cannes et félicitations na ba léopard oyo bakoti na dernier carré ya Coupe d'Afrique des Nations. Donc, félicitations à Bango et Tokobeta na Côte d'Ivoire. Prière et Kozalaka Kamoko. Mokola match, il y a Côte d'Ivoire, RDC. Bisotou, prière et Zaka Kamoko. Ceux qui biso mototo mema civilisation na mokilio, ceux qui civilisation et botama na Congo. Côté wana tokolal sa ba ivoirien parce que bango pe bazali ko bénéficier na moi faveur du fait que ba réunir baclete tout ya football na ya Afrique po te babeta na mboka na bango nzambe pe azali komona bango na ba sacrifice nyonso tout basali mais biso tout ça la sacrifice ultime o babengaka sacrifice ya civilisation donc comme civilisation euta na Congo. Donc biso prière na biso kozalaka nzambe pe atala biso parce que apesa biso mokumba ya ko civiliser le monde entier à partir à wana et kozala prière na biso mokolo ya match et si kanyo surtout congolais azali donc il faut azala na prière wana tango match ko betama atiango na kati ya motema na ye et bino moko bokomona oyo et ko salama mokolo wana. Merci na balandi nyonso, merci bo bazali branché na global, merci bo ba du temps ya kokota pote ba pesa biso matoi na bango et tout ça la échange ndenge to mesana ko sala la. Donc na pesi lisusu trésor Moscou o ya pesa kanga espace yo parce que nazali consultant à vie na kati ya global Moscou depuis des années et aujourd'hui tout est là artiste na biso na orbite et les lopé to yo kozongisa ndenge balobaki tout ba date tokokoma wana po tezali deuxième point na biso après point ya on connaît le joueur et son jeu avant tokele na développement. Il y a premier point na biso on connaît le joueur et son jeu. Il est temps pour moi tolongola nani contradiction ou bien moi ba mésentente ezali entre ba Gaulois na JB Mpiana oyo azali kulutu ya Ferré oyo azali le seul après avoir compris très tôt que il fallait azala côté à Ferregola, azala côté à Bagoloa, a mis pesaki corps et âme na ba parole, na ba problème azwaki pe nangambo mosusu o bavako lukate que Ferré azala na kulutu moko ya wenge autour na ye pote bako isaïe et JB Mpiana na ba 50 ans na ye azwaka risque wana ya ko invité Ferregola et Ferregola ayaka na ba 50 ans ya papa chéri Beta et puis à l'Oba Mokolwana que voilà l'artiste qui est le meilleur de l'Afrique puisqu'à Outa Kodjoa étoile d'or et ouais étoile d'or na Cameroun et il y a le but que Ezali ngate motona le but kaza meilleur Ezali concours wana ya étoile d'or na Cameroun devant Chantal Bia.
Donc, tokozonga na conflit wana oyo ezali kotia mwa nkokoso entre mwana ya JB na bagolwa. Eloko ya liboso ya koloba ezali il faut te reconnaître ndenge nini JB Piana 2 ans avant alekaka lisusu na bamédia te, mais azwi kiti na ye avandi liboso ya journaliste po te arépondre question motuna oyo mwana na ye affaire que kobimisa na miso ya bato oyo ekomaki deja kobenda polémique. Donc, en bon père de famille, il a compris que danger Zalaki et JB a bengi journaliste pour Naba Solola et à répondre à 2 questions où Zalaki posé Mokoloana. Donc, Zalaki question il y a moins d'années à ignorer Kofi. Et deuxième problème, deuxième question, Zalaki comment moi nanae a koki ko traité Ferré de ridicule par rapport à rivalité à na artiste Yamboka Oto Bengi la merveille. Donc, tokozwa siko miyano ya papa chéri pour te to édifier bagolois pour te to longola une fois de plus na kati ya conflit wana parce que eko aboutir na eloko te eko pesa biso bagolois eloko te sinon que ko ridiculiser biso eko kotisa biso na zone ya ba conflit. Et boyebi bino moko que Ferrego la jamais alinga kozala ba conflit na bato et surtout pas na ba kulutu na ye ya wenge. Et beaucoup se souvenir na bo ba na ba mémoire tango conflit oyo artiste mboka koma eko financer roga roga pour na beta le 24 azwaki micro na ye mpona koloba ke ye na bandeko na ye ya braza bazalaka na baproblème te botika kofinga roga roga azali musicien akoki kotia badate na ndenge na ye akoki kobeta na mboka na ye yango te moto ekoempeshe nga na beta le 24 mais tango occasion epeselaki Ferrego la mpona aridiculiser roga roga asalaki yango na musique akende kobeta na Fespam après Fespam abimaki na bagolwa na ye et roga roga atikalaki na bakiti et alobaki n'importe quoi ezalaki vraiment likofi oyo mokolo abetaki na leki na ye oyo azali na ngambo ya braza. Donc même mo lelo na likambo ya JB ekozala normal te que bagolwa tokota na kati ya panique et tobanda kotirer par rapport ya JB. Pour na répondre na mituna oyo JB apeselaki na journaliste wana alobaki ya liboso 1 na motuna comment mwana na ye akoki ko ridiculiser Ferrego la alobi bien que soki mwana ne azalaki na kin alingaka mema ye na émission pote apesa mwana na ye mateya et abenda ye matui. Parce que, en tant que père, akoki jamais accepter que moi nanae a ridiculisé bandeko nae ya musala et surtout les nae o basalaka musala moko. Et na motuna ya Kofi que moi nanae a reconnaître Kofi Olomidete, JB a répondu qui bien que Yaki Meli Melo a répondre que malgré ça, beau respectakape ba avis ya bateau. Donc, on a avis à moi nanae, ce qui a reconnaître que Kofi a été, donc, beau tenir rigueur te. Na boyo batala ka musique te, na boyo bana chronique te, na boyo bana le passé te, na boyo ba yebi nini le kaka na monde de musique te, bako mona ngo ridicule, et bako mona ngo que Papa Chéri a encouragé moi nanae. Mais réponse à Papa Chéri, ezali ko rappeler fait moko. Mais akokai kolobango na miso te, alobi yango indirectement. Et un artiste en mboka alekanaka na émission, denga alekanaka na ba émission, batuna ye Papa Chéri, a boya ko répondre, a kipate, alekisa ton na ye ya kotala aiguille ya montre. Pendant au moins 1 minute à 2 minutes, journaliste a kotuna ye, mais Papa Chéri, est-ce que Papa Chéri, est-ce que baka Papa Chéri, alali kotala montre na ye, et à la fin, alobi na journaliste toleka, changer les pages. Et à la humiliation en direct na miso bateau comment artiste mboka otobengi la merveille a koki ko nier Papa Chéri a koki ko ridiculiser Papa Chéri na tel point que a yebi été à reconnaître était bakotu na ye motuna ye akota la montre na ye. Donc par rapport à réponse ya Papa Chéri et ko lié na fewana pour na koloba que tango artiste mboka aniaka existence na ye aniaka JB
ba journaliste bayaka kate basala makele lokola ndenge balingi basala lelo mpona mpona junior mpiana mwana na ye à reconnaître Kofi te. Donc c'est que JB demande seulement deux pas deux mesures. Ce qui n'est pas wana boyaka kite bo condamner artiste à mboka oyo ye a aidé oyo ye a invité na ba anniversaire na ye passé oyo ye a participé na ba studio na ye ya liboso oyo a soutenir ye en public ayaka aloba que ayebi JBT akolekisa ntango na ye ntango bakotuna question mpo na JB akotala montre na ye après alobi sauter la page. Donc likambo wana ni yango moto etindi papa chéri à répondre que boyebaka korespecte mpe baavis ya bato boyeba korespecte ndenge bato mpe batalaka eyalaki mpona korépondre par rapport à artiste ya mboka eni wana omoni que rapidement artiste ya mboka la merveille ake koposte mwana na ye mpo te balobaka baka babon rapport na mwana ya JB. Oui, depuis longtemps JB alobaka yango bana na ye préféré à Kafali parce que même na anniversaire il y a papa na bango pour na kusala ye plaisir balobaki que invité artiste mboka ayaka a déjeuner na bango alia na bango et tout monaka artiste mboka ayaka na cinglé akotaki pa JB balekisaka après-midi. Donc voilà réponse il y a JB. Ezali pona kosala kolakisa na biso que le passé na yo ekoki ko rattraper yo maloba na yo ekoki ko rattraper yo. Donc comme biso to aki ba journaliste à l'époque basala bazwaka rigueur te pona artiste en mboka ne prenez pas rigueur pour l'enfant ezali choix na ye ezali avis na ye. Donc nous les Gaulois tokota na kati wana te. Maintenant réponse ya Ferré alobaki ceux qui junior azali na Kisasa akobengaka junior akovandaka awa et ye moko à répondre et pas un journaliste pourquoi employer eloko wana et ye en tant que père alinga benda ye matoi et à éduquer mwana na ye junior mpiana. Donc à partir ya réponse oyo balandi tout oyo batalaka ba émission oyo bayebi le passé oyo bayebi oyo elekana entre JB na artiste mboka bakozala de même avis que nga que réponse ya JB ezali en fonction ya oyo artiste mboka a répondaka pe na journaliste que ayebi JB te. Donc lelo pe mwana na soka lobi ayebi Kofi te bo tenir rigueur te parce que n'époque wana moto atenisaka rigueur et pas ya artiste mboka azali te. Donc wana yaki parenthèse pour tout bima na kati ya conflit wana to bima na kati ya désordre ezoningo s'installer entre biso na JB Piana parce que to ali na lelo tozali na arena Adidas tokoki ko préparer ou bien tokoki ko sala makelele te avec les conflits na bakulutu na biso. Il fallait à tout prix to arrêter hémorragie wana et à partir ya lelo ngai mvuluzi ya bamvuluzi na bino ngai ange gardien et artiste na bino tango boyoki histoire oyo botia fin et tolingi te lisusu bato bayaka po te baalimenter conflit wana et surtout toko rappeler na ba journaliste oyo baka tantôt plutôt bazwaka ba question ya ngambu pona baya ko poser ba Gaulois et ba Gaulois baluka ba déborder pour te ça la polémique. Donc ba artiste ba journaliste wana tout toko pointer bango et toko tia bango na liste noire ya ba Gaulois. Donc une fois qu'on a expliqué bino pourquoi papa chéri alovaki bo respecter opinion ya mwana na ye parce que tango artiste ya mboka aliniaki ye respectaki opinion na ye moto condamné que artiste ya mboka azalaki te mokolo aboyaka pour reconnaître papa chéri en regardant l'aiguille de sa montre. Donc voilà, on a qui parenthèse moquée avant tous les cas na sujet à hebdo et lelo où ils allaient, on connaît l'artiste, on connaît son jeu, comment il joue. Donc voilà le jeu de l'artiste Tokubanda Lelo. Etali nini, etali artiste Yamboka, tant on le dit que on connaît l'artiste et son jeu, et zali pote toyebi ndenge artiste Yamboka a fonctionné. Toi qui na 2023, na 2023 moto tout asali bilan na ye par rapport à ba déplacement na ye par rapport à ba concert à Betty par rapport ya oyo surtout etali ba activité ya chaque groupe. Mais ezali pe na 2023 na oba bengaka exploit. Donc lelo oyo tozali na problème
na mboka parce que ba instance oyo ekoki konomine oyo ekoki korécompense na domaine ya musique ezalaka lisusu te. C'est pour cela que il y a un désordre au niveau, il y a artiste moto a commis que se programmer dans ndenge na ye et voilà que to commis que kutana que moto a kotia amitia na place na ye parce que alinga se défendre alinga l'aksana bato que azali le plus meilleur que baninga tout. Alors que à l'époque dans les années tango que si là ezalina borgane ezalina ba na baassemblée oyo ekutanaka mpona kopesa barécompense koyeba ke nani azalaki meilleur nani amipesi trop nani ali révélation ni wana tomonaka bamanda chante babima meilleur artiste de l'année par rapport à exploit na ye asalaka alors que Madilu bazalaka alors que Ntesa bazalaka alors que papa Wemba bazalaka tomona papa chéri babima meilleur artiste de l'année papa Wemba bazalaka Emene ya bazalaka donc tout ça là c'est parce que monaka exploit oyo motasali durant année. Donc, le col à 2023, tout le monde exploit déplique, qu'on se déplace dans l'orchestre Mobimba. Napoto, tout le monde Beckham, oh, Memi orchestre, alors que ce sont des jeunes. Nous, place ou bien trophée, il y a exploit il y a l'année ou bien révélation, il y a l'année 2023. Mais comme Beston soit né à la qualité société, comme Bussoba Congolais, tu as une capacité, il y a côté Beston soit na poteto, puis ça va pris poteto reconnaître. Voilà que moto akoma kusala makambo na ndenge na ye et ekoma ko benda polémique ya tinate parce que moyen coordination ya ko redresser artiste ezalaka lisusu te. Que cela se tienne. Mais tozonga siko na 2023. Na 2023 et alina exploit. Oui, en 2023, Ferrabiti Stade des Martyrs, il a regroupé en un après-midi près de 200 000 fanatiques regroupé dans un stade et à petit concert. Oyo Kofi a pesaki même défi avant concert en beta et pas ya matope bato bakoko se souvenir na émission na alobaki que tokondimaka artiste oyo akotoni saka stade avant Butu Ekwea. Ferregola l'a fait avant Butu Ekwea. Ferregola toni sa stade na 15h 16h Ferregola matin na moi bato tout bamona et ali exploit et ezali devoir oyo légende apesaki pona a reconnaître moto oyo akotoni sa stade oyo tokondimaka ye. Donc voilà par rapport il y a exploit par rapport à avoir reçu à regrouper près de 180 000 fanatiques pour Nabaya Kokutaye, ezali exploit l'année 2023. Et en dehors de faire Motasali Yango ya Koleka Azalité. Oui, Moussous Bakomona, 3 arènes, il y a artistes en boca, mais oui, 3 arènes nae, malgré beaucoup regroupés, salle, puisque tu as un nombre de places, mais tu as nombre de tickets où ils sont makate. Donc, tout le monde a image moyen de faire ça à vie na biso propre réalité parce que comme ba image réalité tu y but monate à peu près bato bakota ki combien na eu arena ya Paris bakota ki combien na eu arena na Bruxelles et na Angleterre. Et là, comme ça, tout le monde n'a pas photo, tout le monde peut ba rideau. Pour une première fois, tout le monde a salle ndenge batiaka ba rideau, c'est par rapport à ba image oyo bande konabu sur internet, ba pesa ki biso. Pourquoi Tokoki Kotia explore il y a 3 arénatés parce que tu as une image parce que l'artiste lui-même aussi ne fait pas l'effort de nous fournir les images. Donc sans images, il est difficile de mettre en place quelqu'un. Donc Ferregola reste en 2023 l'artiste qui a fait plus des exploits en regroupant ses fanatiques en un après-midi à 180 000 places ou à 180 000 fanatiques. Et l'icolo yango, bato tout bayebi, streaming pe, et yakaki na près de 30 000 bato oyo ba streaming concert en alibanda pour na kotala concert na ye, et c'était une première na musique na biso motonani à sala streaming en direct wana azalakate ceux qui allaient faire été motasali yango peut-être pour la 3e fois. Donc Besplorana Ekopé ça déjà fait Ferregola comme étant le meilleur de 2023.
Parce que concert, il y a artiste en boca, toko pesango, na même dimension qu'il y a Félix Oisé, quoi. Félix Oisé, quoi, a joué le stade. Félix Oisé, quoi, nous a dit à tout le monde que la veille à Stade Naé, il y a eu quelqu'un qui a payé 150 000 billets, qui représente un peu population ou bien fanatique naé ou quoi qui coûte déplacé. Donc ton monde peut côté artiste en boca la merveille a lobby que a sali salle de nanyo a sali comment on l'appelle a ton ici stade naé et concert naé n'a pas nombre de places où réservé n'a pas producteur mais tout le monde va imaginer donc c'est la même façon que Félix Oisé quoi. Donc pour un exploit, Tokolo Bappé, na Simaya Ferré, et Zalina Félix Oisé, quoi qui a vendu 150 000 billets. Même ceux qui te montrent une image, te comprendre que Batango Bazala quitté. Mais lui, au moins, te montre une image, c'est là que on contredit Félix Oisé, quoi, par rapport à Badir Naé, parce que l'image est que ça. Il y avait peut-être 2000 à 3000 personnes, dans le stade, il y a 80 000. Donc, il y a un problème. Peut-être que, proche, il y a Félix Oisé, quoi, somba qui va tiquer, mais lembi ko kabula va tiquer, et pas il y a fanatique, parce que fanatique, l'a quitté. Est-ce que c'est pas la même chose aussi, et pas artiste Yamboka? À son baki qui peut-être va bien naé, à ça il va naé, mais peut-être que bato bazala quitté à côté de sa salle, nous on a tout le monde stade na molili, tout le monde ba image ça cache quelque chose. Donc ezali le la boxeur oyo alinga mataring balobaka que avant matanaring il faut pas jouer au poids mais le boxeur a boy que va jouer poids ezali le la ba joueur oyo basalaka contrôle, il y a dopage avant au bêta match, il faut au ça va urine na yo batala ceux qui au meli ba produit dopant mais yo boui. Donc à ce moment-là, donc la FIFA a coquille koloba na yo que non yo ko bêta parce que au chimie contrôle il y a dopage. Donc la même chose ceux qui toana ba image té. Donc to koko pe sa verdict, il y a ba 3 salona, ceux qui toalina ba image par rapport il y a ba entrée au ba pesibiso et to koki komona par rapport kaka ya caméra ceux qui atali à l'acquisition intérieure, il y a salle, à l'acquisition intérieure à public, et puis tout le monde pendant l'intégralité. Parce que ceux qui allaient boukiti, c'est-à-dire que les extraits, parce que na technologie actuelle, bakoki que soit image et puis bakiseli yango, coller yango de façon que bon monde que comme s'il y avait le plein puisqu'ils en a mon lili, bakoki ko bakisaka ba bougie et yo ça la local la téléphone et puis et combler bino que la salle était pleine. Or que ceux qui allaient pendant l'intégralité, les caméramans comme ils n'ont jamais moko, ils n'ont 2, 3 ou 4, bakopé sabiso un peu comment le plan, il y a fond, il y a salle, il y a tout le monde ba image des autres tambola et puis voilà tout kokiko ba 3 salles comme année et acquis année 2023. Donc aujourd'hui, les années, l'année 2023, Ferregola a fait l'exploit et en faisant l'exploit, donc il était le meilleur de 2023. Donc facile à déduire. Facile à déduire que Naba Exploit et Salamine en 2023, Ferregola est le meilleur parmi ses collègues et parmi ses compatriotes au Basalaka musique de l'intérieur. Parce que tout doit game cité, tout doit d'ajouter, matière bango toujours hors compétition. Bien sûr que c'est des Congolais, mais ils évoluent un peu à l'étranger. Nous on a tout petit bango nakati il y a classement na bisoté. Donc ceux qui brouillent en 2023, nam artiste ou à Salib Exploit, que Stade des Martyrs il a fait rigola, il est temps Bino bopé sabiso combo et artiste et bopé sabiso événement et que ça la comparaison. Donc c'est de cette façon que Tokoki ko faire évoluer communauté nakoye bakota la nani asali plus d'exploits. Donc ça c'était en 2023. Donc maintenant Tokoti 2024. Tokoti 2024 c'est depuis janvier 2024. Et les là, 2024, on nous annonce déjà 2 salles, bien 2 concerts où il y a affrontement. Donc, Ferregola annonce en 2024 Arena Adidas et puis Falipe, artiste Mboka la merveille, annoncé que salle encore soi-disant stade na Belgique. Voilà maintenant, de bandit de compétition, il y a 2024. Mais qu'est-ce que Ekoti Nabisoto Lobaki? On connaît le joueur et son jeu. Maintenant que Abeti concerne novembre, ou tout le monde a novembre, octobre et année,
akoki masiko na oyo etali o babengaka ba oyo tobengaka ba matalana oyo tobengaka ba fait autre que la musique. Akoki masiko na ba award ni côté ye akozwa siko ba photo na ba star. Or que wana ezali moto akendeka yango na invitation, moto akendeka yango na kosomba tike na ye, et moto parfois azali nominé te, mais il veut se faire voir. Et ça n'engage pas le monde musical. Ce sont des accessoires au monde musical. Mais comme d'habitude, puisque c'est son jeu, après avoir joué un concert, 2 concerts en novembre, en octobre, il cache les images parce qu'à travers les images, vous voyez la faiblesse. Akokima, pote asala ba photo, asala moi extrait autour il y a artiste, grande vedette ou bien grande star. Il y a le monde pour nako pesa na batonaye à nourrir polémique nae, à nourrir batonaye oyasomba, puisque il faut savoir que l'artiste Mboka a doit bato tout na compte nae. Et à la joueur oyo asombi ba arbitre, asombi ba commissaire et un match, asombi public, asombi ba journaliste, et bien ayi ko beta match na binon, mais faut s'attendre que ba ko pesa 5 comment on l'appelle 5 penalty ou eza ba penalty te, bako disqualifier ba joueur à camp adverse parce que il a déjà magouillé, il a déjà acheté les arbitres. C'est comme artiste Mboka, asomba ba journaliste, asomba ba DJ, asomba ba page, asomba ba influenceur, a commis kosomba même na ba combattant. Tout ça là aux frais de l'artiste pour que basala kaye ba éloge tout le temps, alors que il est bangonde moto et kotinda bango sikoyo ba polémiquer sur ba photo ya kotinda na ba star, arodwana ba star, ba polémiquer que yemota mataka tapis rouge. Tout ça là ezali ba élément, il y a fabrique de marque, il y a artiste autolobby, on connaît le joueur et comment il joue. On connaît comment il joue. Nassima, il y a ba award oyo ake de quoi na États-Unis. Deuxième étape, et cause à la nomination na Frima. Donc, à partir, il y a ba image, oya kotina, il y a ba polémique, il y a ba oyo ba kokumisaye na ba etandoike, et ko memaye directement na événement, il y a ba Afrima. Na ba événement, il y a ba Afrima, comme on le sait, asi ko somba ba trophée nae, asili ko sala ba trophée nae, ye moko apesi mbongo epa ya ba organisateur, quel trophée ba ko pesa ye, et kozala décerner comme boye, et puis voilà, troisième activité. Donc, au comment on a que c'est son jeu et comment il fait. Là, tu recommandes déjà en milieu année, et puis, tant que tu recommandes en milieu année, à couper à moi concert, moi, ou à couper ça, sur le majorité, ou on a tout. Et que ça, moi, engrenage, moi, comme bakolo banaye, mais musicalement, tu commandes ni album, il y a bien, ni Nzembo et Kobinisa. Et il faut que tous on gagne en 2023, où tu le bakité, faire égaux la chanson Carte Rose est presque programmée comme la meilleure chanson de l'année, et puis l'album Dynastie 1, puisque Dynastie 1 est marqué en 2023, et bah, tu vas monnaie, engouement Dynastie 1, meilleure façon, il y a que album et autres là, ils allaient bah, vente. Et ma vente, il y a Amazon, c'est le seul album. N'a évité ce qui direction, il y a direction, il y a orchestre et coquille qui ont aidé Bisso, n'a coupé sa Bisso. Est-ce qu'il y a déjà eu un album d'Amazon et ça lit autant de temps? Il y a parmi les meilleurs, il y a 100 meilleurs albums de Amazon. On appelle, il y a des statistiques, toi, on a besoin. Parce que tu as vu que ça fait 2 ans, album, ils ont na Amazon tout le temps, bacha. Donc, voilà, et là, oyo, tu as copier Sabino pour tout le bateau, il joueur et son jeu. Mais qu'est-ce qui va se faire pendant tout à côté à l'album? L'artiste, comme il a Somba DJ, et pour lui, pendant que l'album est simité. Donc, élément est Katanaki, donc on a continué l'élément parce que n'a qui eu beaucoup de fil. Donc, on a continué l'élément, yo mutoko ça la montage, yo essayer que ça la on a ce qui côté il y a 2023 oyo artiste comment on l'appelle oyo artiste à Komaiki Kosomba ba DJ pour na ba betaka musique. Donc, on a passé ce que la continuité et élément. Merci. Na to la mukasiko na la muki ça va na to betelo au moins bien
ya propre quoi. Mais wana pe na travailler on en cotisant.